Nzambe mokeli ya likolo na se pe na biloko biso apambola bino na kombo se moko ya mwana wa ye mobikisi na biso Yesu Kristo. Ezali wa bino ndeko Tito Ngbanda. Biso na bino to monaki na kati ya liloba ya Nzambe na mbala eleki ete musala to lotomo ya moto moko na moko, ndeko mwasi to mobali, ezali kobanga to kotosa Yawe Nzambe oyo akelela likolo na se na biloko biso pe kobomba mibeko miaye. Wana nde ezali musala to lotomo ya moto moko na moko. Tomonaki pe na kati ya liloba ya Nzambe eloko nini moto esengeli asala po ayekola kobanga to kotosa Yawe Nzambe oyo akela likolo na se na biloko biso. Eyenge bene na liloba ya Nzambe, moto oyo alingi ayekola kobanga to kotosa Nzambe esengeli azala na Biblia na ye. Azala na yango pe afungola po ete atanga mokolo na mokolo ya bomoi bwa ye. Lelo motuna na biso ezali boye. Pona Nzambe batina misato ya kotanga liloba ya Nzambe ezali nini? Pona Nzambe batina misato ya kotanga liloba ya ye ezali nini? Liloba ya Nzambe ezoloba nini na motuna moi? Batina misato ya kotanga liloba ya Nzambe tokokende komona yango na buku ya Deutéronome chapitre 17 to chapitre zomi na sambo tokotanga verset zomi na mwambe tina verset tukumi bali. Tango tokokende kuna tokomona ba tina misato wana. Pona nini totanga liloba ya Nzambe? Tina nini? Tango moto azotanga liloba ya Nzambe mokolo na mokolo, batina misato ngo ezali nini? Na Deutéronome 17 zomi na sambo verset zomi na mwambe elobi boyi: tango roi akovana na kiti na ye to na bokonzi bwa ye to na ngbende na ye ya bokonzi, ye roi wana akokoma pona ye na kati ya buku mobeko oyo akozwa epai ya banganga Nzambe balevite. Na sila kolimbola na bino mobeko moye mokomami awa babuku mitano oyo Moïse akoma: buku ya Genèse, buku ya Exode, buku ya Lévitique, buku ya Nombre, buku ya Deutéronome. Yango nde lisanga ya buku mitano wana nde za obenga yango mobeko oyo esengaki roi azwa yango azala yango na ye, azwa yango epai banani? Epai banganga Nzambe balevite. Tokokende na verset zomi na libwa. Ye roi esengeli azala na yango, azala ni na mobeko, azala na yango pe atanga yango na mikolo to mokolo na mokolo ya bomoi bwa ye, po ete voilà tina nango yango wana, po ete ayekola kobanga to kotosa Yawe Nzambe na ye.
abomba pe mibeko miaye pe asalela maloba maimazali na kati ya buku wana ya mobeko. Donc awa na Deutéronome chapitre zomina sambote tango tokenanga verset zomina mwambe kino na verset tukumi bale tokotanga tina misato ebandi pona tomoni ke roi azalaki na lotomo to na lopoto aza na obligation ya kozala na buku oya mobeko oya azwi epa banganga nzambe balevite azala nango pe atanga yango mokolo na mokolo ya bomoi boye po ete oyo ezali misato na passage tokotanga awa po ete ye roi ayekola kobanga to kotosa yawe nzambe na ye abomba mibeko ya nzambe pe asalela ya maloba maema so mazali na kati ya buku wana ya mobeko wana nde but ya liboso. Tomoni awa po ete kotanga liloba nzambe mokolo na mokolo tina nango ezali nini? Tina ya liboso. Tina ya liboso tomoni awa elakisami na po ete oyo ekomami na verset zomi na libwa oyo ya Deutéronome zomi na sambo. Po ete ezolakisa tina roi esengeleki azala na buku ya mobeko na kota kolimbola bino babuku mitano oyo ya Moïse akoma azala nango na maboko mae atanga yango mokolo na mokolo ya bomoi bwaye pona tina nini? Po ete roi ayekola kotosa to kobanga yawe nzambe na ye. Pona kolingisa roi ayekola kobanga to kotosa yawe nzambe na ye esengeleki roi azala na buku ya loi ya mobeko azala na yango. Pona biso lelo ezali Bibilia pe atanga yango mokolo na mokolo ya bomoi bwaye ezali teke ezala decoration na ndako. Bato mingi baza na Bibilia mais soki otala yango poussière etonda likolo nango bafungolaka te bamosusu batia likolo ya mesa to na mutu ya mbeto bazokanisaka soki eza wana ekozala protection. Zabulu azoseka Zabulu po ozongisa esi abangaka kaka liloba ya nzambe elo mosusu abangaka zate abangaka ubedi liloba ya nzambe. So Bibilia oza na ngwana esengo fungula nde na mayema aza na kati obombi yango ntango ozosala yango nde azokima mais ateke oza nango ozipi oti likolo ya mesa to likolo ya mutu ya mbeto yo ozokanisaka soki Zabula mona wa kobanga ozokomikosa. Tomoni awa ke kotanga liloba ya nzambe mokolo na mokolo yango nde ezolingisa roi ayekola kobanga to kotosa yawe. Yo ndeko mwasi yo ndeko mobali nzambe achange te yo mpe soki ozotanga liloba nzambe mokolo na mokolo ekolingisa yo oyekola koyeba kobanga to kotosa nzambe po ete ntango ozotanga maloba ma nzambe ozoyeba maye nzambe alingi na maye nzambe alingi te osala. Alors ntango yo ozokosala oyo ye alingi yo ozosepelisa ye yo ozotosa ye yo ozobanga ye. Soki olingi oyekola kobanga to kotosa yawe nzambe na yo esengeli ozala na kopi na yo ozala na Bibilia na yo ofungola yango mokolo na mokolo po otanga yango mokolo na mokolo ya bomoi bwa yo. Botangi ya liloba ya nzambe mokolo na mokolo ekolingisa yo ndeko mwasi yo ndeko mobali otonga boyokani entre yo na nzambe.
tokokende sikoyo na verset tuku mibali ya Deutéronome zomina sambu. Elobi ete po ete motema mwaye, motema ya roi ezala likolo ya bandeko baye te, pe abaluka atika mibeko ya nzambe te, akende na gauche to na droite te. Disons, akende na droite te pe akende na gauche te, po ete elingisa ye aumela mingi na royaume na ye na bana baye na Israel. But ya mibale to tina ya mibale ya botangi liloba lya nzambe ezali nini? Tina ya mibale tuuti komona awa na verset tuku mibale ya Deutéronome zomina sambu. Roi asengeleki azala na buku na ye, azala na Biblia na ye, buku ya loi ya mobeko, azala na yango pe atanga yango mokolo na mokolo ya bomoi bwaye, po ete tina yango wana, po ete motema ya ye roi ezala likolo ya bandeko baye te, et que atika mibeko ya nzambe te, akene na droite to na gauche te. Tina ya nini ya mibale, po ete ya mibale yango nde ezolakisa biso tina ya mibale ya botangi ya liloba lya nzambe. Ekomami po ete motema ya roi ezala likolo ya bandeko baye te, pe ye abongwana te to atika te mibeko ya nzambe akene na droite pe na gauche te. Botangi ya liloba ya nzambe mokolo na mokolo ekolingisa ye atia maloba ma nzambe na mayele maye ye roi, ndenge yo moko pe ndeko mwasi ndeko mobali okosala lelo, po ete na kati ya maloba ma nzambe ezolakisa ke yo ifo tia interet ya bato likolo oleko tia interet ya yo moko. Makomi ebele mazoko yebisa biso meme na ba épître adressé à l'église. Po ete ya mibale ezali tina ya mibale ya botangi ya liloba lya nzambe. Awa botangi ya liloba lya nzambe mokolo na mokolo ekolingisa roi aza na boyokani na peuple na ye na niveau horizontal, ayokana na peuple na ye, ayokana na bato basusu. Wana ezoko lingisa roi abatir to atonga boyokani katikati na ye na bato ye azoko kamba. Nyonso oyo ba information maye nzambe alobi na botanga kali liloba nzambe nde akoyeba tanga atiango na mayele maye azosalela, wana nde tina wana ekomonana. Yo pe ndeko mwasi ndeko mobali, botangi ya liloba ya nzambe mokolo na mokolo ekolingisa yo, yo pe o développer boyokani entre yo na bandeko basusu na bato basusu, parce que yango nde elingisaki roi a développer relation na ye horizontale na baye ye aza kokamba. Kosala l'inverse te kobanda nano boyokani na bato, soko na bato nesima ndo zonga epa ya nzambe te. Yo kobanda liboso boyokani na yo ezala makasi na nzambe wakela likolo na se, sima na boyokani bwa yo na bato basusu. Roi esengaki katia intérêt ya peuple na ye likolo ya ba intérêt na ye moko personnel. Na ebite so lelo eza ndenge wana, so tokozwa roi ndenge wana to président ndenge wana oyo azwi intérêt ya peuple ati liboso ya ye moko ati nsima, na ebite so bazali. Mais
liloba nzambe ezo recommande ndenge wana que roi esengeli atia baintere na ye nsima intérêt ya peuple nde esengeli ezala liboso ezala likolo ya oyo baintérêt na ye ye akokaki kose détourne te na bacommandement mibeko ya nzambe akende na droite oyo na gauche te me atambola eyenge bene na mayema makomami na mibeko to na buku ya mibeko ya nzambe. Tokokende sikoyo kotala tina ya misato. Tina misato ezali pe indike na poete ya misato. Eza na verset 20 tuku mibali na Deutéronome zomi na sambo. Tokokende kuna po totala poete ya misato ya botangi liloba ya nzambe. Roi esengeleki azala na buku ya mibeko azala nango pe atanga yango mokolo na mokolo ya bomoi boye. Poete ezo indike tina poete akoka koumela na bokonzi boye akoumela mikolo ebele ye na bana baye na katikata ya Israel. Donc botangi ya liloba ya nzambe ndenge na bote koloba ezalaki kolingisa roi ayeba maye esengela sa ya malamu pe oyo ya mabe esengela sala te. Yango nde ezobakisela mikolo yo ndeko mwasi yo ndeko mobali tango yo oyebi malamu esengela osala eyenge bene na liloba ya nzambe ozwi maloba manzambe tina mayele mayo ozosalela yango ezotambwisa na nzela oyo okutana na mikakatano ya monguna te ekolingisa yo oumela na mokili. Yo ndeko mwasi yo ndeko mobali olingi ke oumela mingi na mokili oyo eza sekele nango botangi ya liloba ya nzambe mokolo na mokolo ekolingisa ya yo obakisa mikolo mia yo awa ose parce que ezali kolingisa roi abakisa mikolo mia ye nkati ya liloba ya nzambe e ba roi mingi bazalaki wana baza koumela pendant 40 ans azo dirige lokola David bazali ebele oyo bazali kotosa nzambe non seulement ye moko roi mais na bana baye. Nzambe a changé te hein? Nzambe aza obe ndenge azalaka azali lelo ndenge moko akozala lolenge moko lobi lokoya a changé te bato nde bachangeaka. Nzambe oyo solo arespectaka bobele bacondition maye alobi tango bato batosi yango basaleli yango résultat emonani. Donc ndenge na uta koloba soko lingo obakisa mikolo miayo awa ose botangi ya liloba nzambe mokolo na mokolo ekoma lolenge ya yo ya kovivre awa ose. Pona tosukisa eyenge bene na liloba ya nzambe patina misato ya kotanga liloba ya nzambe ezali nini? Totaki kolimbola to koexplike na mbala eleki ke lotomo ya moto moko na moko awa ose ezali kobanga nzambe kotosa ye pe kobomba mibeko mia ye. Tomonaki pe ete motu nyonso oyo na kati ya motema mwaye alingi ayekola kobanga to kotosa nzambe moto mona esengela aza na bibilia na ye atanga yango mokolo na mokolo ya bomoi bwa ye. Batina misato ya botangi ya liloba ya nzambe tomonaki yango na
poete misato. Poete misato. Tomoni yango? O totali na kati ya buku ya Deutéronome zomi na sambo. Chapitre zomi na sambo. Tokozongela pona kosukisa koyebisa bino batina wana misato ya botangi ya liloba ya Nzambe. Tina ya liboso ya botangi ya liloba ya Nzambe yango oyo. Roi esengeleki aza na kopi na to aza na Biblia na ye to buku ya mobeko ya mibeko ya Nzambe aza nango pe atanga yango mokolo na mokolo ya bomoi bwaye. Pona nini? Po ete roi ayekola kobanga to kotosa Yawe Nzambe na ye, abomba mibeko mia ye, asalela miango to asalela maloba manzambe maye mazana kati ya buku ya mibeko ya Nzambe. Botangi liloba ya Nzambe mokolo na mokolo ezali kolingisa roi yekola kobanga to kotosa Nzambe. Yo ndeko mwasi, yo ndeko mobali, botangi ya liloba ya Nzambe mokolo na mokolo ekolingisa pe yo oyekola kobanga to kotosa Nzambe. Tina oyo ya liboso ya botangi ya liloba ya Nzambe ekolingisa yo pe ndeko mwasi, ndeko mobali, otonga boyokani bwa yo na Nzambe. Ezali très important wana ezali relation na yo vertical na Nzambe. Tina ya mibale ya botangi ya liloba ya Nzambe yango oyo. Roi esengeleki azala na buku na ye ya mibeko. Azala nango pe atanga yango mokolo na mokolo ya bomoi bwaye po ete po ete motema mwaye po ete motema mwaye, motema ya roi ezala likolo ya bandeko baye te. E abaluka te na gauche to na droite, mais atambola bobele yenge bena mibeko mia Nzambe. Roi esengeleki na botangi liloba ya Nzambe mokolo na mokolo kolingisa atia intérêt ya peuple, ba intérêt ya peuple likolo ya ba intérêt na ye moko. Parce que yango wana nde ekolingisa ye akende droite te, akende gauche te, kasi atikala obele semba na nzela oyo liloba Nzambe esili kotrace oyo Nzambe asi alobi. Botangi ya liloba ya Nzambe mokolo na mokolo ezalaki kolingisa roi a développer to atonga boyokani bwaye entre ye na bato baye azokamba. Yo ndeko mwasi, yo ndeko mobali, botangi ya liloba ya Nzambe maye yo koyekola na botanga ka liloba ya Nzambe pe kolingisa yo otonga boyokani bwayo boyokani entre yo na bato basusu. Liboso esengeli relation ya makasi esengeli osala ya boyokani entre yo na Nzambe, sima entre yo na bato. Kosala l'inverse te. Donc soko yo lingi ke otonga boyokani entre yo na bato basusu ezala kitoko, esengeli kotanga liloba ya Nzambe mokolo na mokolo. Tina ya misato ya botangi ya liloba ya Nzambe yango oyo. Roi asengeleki aza na kopi na ye to aza na buku na ye ya mibeko. Aza nango pe aza kotanga mokolo na mokolo. Po ete mikolo mia ye mibakisama na royaume na ye na bana baye na katikati ya bana Israel. Yo ndeko mwasi, yo ndeko mobali, olingi ete umela awa ose eyano yango wana sekele yango toyebi sikoyo botangi ya liloba ya Nzambe mokolo na mokolo
elingisaki roi aumela mikolo ebele na bokonzi bwa ye na bana baye. Nzambe ndenge na wote koloba awa, Nzambe akela likolo na se ya biloko biso a changer te. Bato nde bazo changer. Ye pe atalaka teke oyo aza songolo pakala, oyo azali roi, oyo azali boye, to aza muke. Non. Nzambe atalaka te, Nzambe atalaka moto oyo ayoki maloba maye, to atangi maloba maye, abombi yango na mayele maye, pe asaleli yango. Moto mona maima so Nzambe alaki makosala mapona ye. Donc Nzambe atalaka te apparence ya moto, to atalaka po parce que oyo azali bo yende nakobatela to nako honore ye. Non. Yonde komasi, yonde komobali, yo tanga liloba ya Nzambe, tiango na mayele mayo, pe salela yango. Botangi ya liloba ya Nzambe mokolo na mokolo ekolingisa yo oumela awa ose yo na bana bayo. Nzambe ya bomoi pe ya solo apambola bino banso na kombo se moko ya mwana wa ye mobikisi na biso Yesu Kristo.